Yo reste un baby ça kuna finga falite. Te ya lobi kuna ko baby ça te solo penza ya to ça. Mutu sunga yo makasi le quoi kofi au fingi. Au lobby ma besoin kofinga peut-être c'est trop dur tu vois Hollande biso au balukeli. Au loba ba propos na yo. Héritier watana ba longolo na Kinshasa. Amemi yo Turquie akeno poto akena so ba Belgique nini. Au loba ma be. Fallait afinga falite. Bon et là ne balobakel Marambo et les kakala et le baba nzem na biso to na jet set c'est le passé y a pas de problème. Voilà. Chance na ye akumisa na fali y a pas de problème. Azana position azala ki est pas to ebi comme wata eza ya gogan mais akoma ki janvier wata kwa azala kuna. Pour alungwe pas totori na akei kofi. Akomio janvier kofi. Awa siko alungwe ake janvier roba. Alungu kaka na moi oyo to sisi anete ukomi janvier ipupa ngana gauloise voilà to solo la pembe mais place wana oyebite ke akotisi ndeko na biso fali na bêtise na ndenga normal pourquoi citer que à côté là que parce que aza warrior parce que aza fan non était au côté na biloko monde entier est la te maman. Au côté, non. Au côté, ça combo et artiste fali pourquoi? Na biloko monde entier. Na minute so batu tout ba hôtel ba imbécile wana. Na cause na plateau tena muntu na bimisa kibo gauloise na non, je suis au milieu mais quand je parle de mon artiste, je suis là, je parle de Ferregola. Voilà. Mais si je peux parler aussi des héritiers Watanabe bazana piquer. Bon, pas héritier, bah toi héritier, bazo piquer papa Hervé. Mais on entend comme héritier parce que on n'a pas de problème, je suis intelligente. Nazo baté mutu afinga mutu mususu na ya olina lobela trésor congolais na yo ko lobela para ya bato. Que Ferregola non, c'est être malade. Tout va juge ba bango baza problème te bango ba osambisaka ya za muyibi akota na ena ndako okoko tikele ti légèreté wana te mais est-ce que c'était tellement important que c'est le yo tombola makolo na ye kwa tulu akei Mario ya tumba la tiktokeuse tombola makolo te aza nani na mboka oyo OK aza comment est-ce que nakoloba soki na tangi komba Maria parce que tant yo lobi pourquoi c'est le akendaki non mona bato ba loba bongo mabe parce que aza mutu kolungwa c'est le yo aza mutu OK toche bongo parce que soki azaki c'est le yo yeba na tangi pas kende ko lobi to mettre beta komboni ate comme aza mwana ngo pa matisika moi to par rapport à ce que amoni que c'est le yo ndava na ki ya mosiko yo asali yango pona asekisa bato OK c'est le yo la mon repos l'été quand même yo la nalala na sele yote mais sele yala la mon repolé l'été sele yaza vieux na ya tongo malala no donc asali bongo pas ça le quoi ko diminuer mais c'est pas gentil asalo ya sala mais ba so na peine soki ba benga peine à mort te balo alobi so ba libérer ozonga ka isuka na ndako so na kampona ko ayi azawa yo batu ba yate obanda bango mabe invitation ko ardoise mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divine bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis solo. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où laquelle vous allez vous suivre. Moi, votre présentatrice, Awa Chibas, business class de la presse congolaise. Je dis merci à l'équipe technique Nara Mobima derrière la caméra. Namoni Binonyon se baber livre ngambete. Par le bissé à rouber, c'est ma bé, quoi. Donc, derrière la caméra aussi, je te salue affectueusement. Je salue toutes les équipes qui sont là. Affectueusement, je salue tonton Clovis Fimpa. Il y a madame Doris Fimpa. Et pourquoi pas, messieurs
Gula Fip à l'âge du stade de martyr. Et voilà, mesdames et messieurs, là, je ne suis pas seule, je suis raccompagnée avec une consoeur que j'aime bien. Elle reprend le nom de Barbine. Donc, Barbine, balobi, moi, si, à Pembe, balobi, l'une de Gauloise, l'une de combattante de Gauloise. Il y a tika rabongo te actualité, zabongo et belé, mais l'autre rolongolé, pena moi casquette, pour parler de tout son frère. Barbine, elle va déjà faire son entrée. Barbine, tu peux. Voilà. Bonjour Barbine. Bonjour Awa Chibasu et bonjour na équipe Mobimba. Voilà. Il y a Keo. Voilà. Télévision. Ok. Bonjour na ba landignon so o balandara biso o balingande tout ça la analyse. Donc je suis là, on va parler. Voilà. Barbine, tout ça la mamouké. Bongo ba émotion parce que après concert monique na yamba yote tout monde na ki sous tête zongi sous lelo. Après concert il y a pas pervé faire rigolage aussi de nuances moyembi. Motoyambo. Ba émotion. Il y a pas tout nyonso balela na kata stade de Marty balobi Barbune balobi l'une de Gauloise au mona ki ba émotion ya ba Gauloise na kata stade lobela ki nini penza kota la paper valelisa ki ba toujours moi le loba na kati na en tout cas ezala kina no événement moko etika la aussi la etika la en fait etika la ka kolungola minoko ba tuté voilà déjà biloko ezoleka la ba théâtre ezoleka kala o bazos kendo sambisa ça voilà le théâtre pour moi. Et toi, voilà, on va arriver là. Actualité de Bisso et Zakaka. Il y a le 24. Oui. Oh, on est à théâtre parce que ce théâtre était une bon pour moi. Et en tout cas, événement Zaika le 24. Et puis tozo atoke na na fin de l'année pour to beta beta stade calamité et aux annoncé na France tozo ya ba na France tozo ya wana et puis Lubumbashi to beta pe sous na stade na Lubumbashi. Donc on peut savoir information na sur nango. C'est la poupée Barbie qui parle. Déjà tu fais partie de Jet Set de le yopo commis parmi bateau. T'es naza porte-parole, t'es menaza la fille à Papa Hervé. Donc dans votre groupe, peu importe le cause c'est donc vous appelez muto ko ya popesi programme et comment lango normal ceux qui déjà porte-parole à PC programme pourquoi n'est pas ko solo lango c'est déjà programme ezali en tout cas pour na solo lango ils en ont problème ouais to beti ba concert to moni ba concert et betami et belé comment on a pépé en son nga mama kana igwe que je salue affectueusement kondima concert naïe il y a 2001 au stade de Martyr ngo Pepe Ranson aronia ka pena baba événement et betama na kata ba stade de Martyr événement ya mais tu oyebi awa na katio maloba parce que eza plateau na yo mais na katio oh là là c'est chaud parce que Ranson déjà aza formateur grand formateur voilà déjà Ranson soka nzimi eloko nenga nzimi déjà alongwe yemo no nzimi master na ye ndeko na ye achena na deuxième position mais achemwa na ye na troisième position mabezabi alors Koffi Olomide to che wapi te ngana keno na papa na Pepe nanga Pepe national d'accord OK Ranson parce que wana za koko na biso to luparate ba musu bazalaka bana ya Wera ba moni que papa na mwana baswani bango en fait comment est-ce que je peux expliquer ça pour toi comprendre bon papa boti bana ebele papa a eu problème na mwana na ye ya liboso bana suka troisième no bien ba quatrième ba komi peme na papa pour papa moni que mwana yo asali mabe na pinirier parce que ba oyo wana babité on nini comme papa pinir kuna biso to profiter to comme ba premier ezalaka te na libota moko te ezalaka donc papa siko ateli que non mwana nga zaki na mabe mais na limbisi et puis mwana na pas limbisi parce que mwana pe papa pasenga pardon basenga la déjà pardon oui papa sengi pardon moi n'a pas sengi pardon et la moto comment est-ce que je peux dire liboko ya parents soka ta ba sumbeli papa okata loboko te Ranson amoni mwana na yeke c'est bon et pourquoi ne pas ko accepter mwana azonga na libota mwana zonga na libota parce que bino bana baleki bomo ko attaquer grand frère bomo ko attaquer na papa bozo malédiction malédiction totale ben oui malédiction biso problème mais papa son si bana je te rappelle s'il vous plaît que Pepe azosa la liste parmi événement les kana kata stade de Martyr mais Pepe comme ko bossa na Koffi Olomide na kati azocha yé atie jubem piana atie apervé Koffi Azanan
aza musicien oui Koffi Olomide qu'on respecte beaucoup mais na minute surtout beta ma solo il y a ba stade oyo Weranson a Chaki ache Wera tenga na gocha Wera tena to beta solo ya ba stade oh ya Chaki te photo solo la pembe to cha liste ndenge makambo ebanda ka me yo zo ke na ngoma be vote ko ke na ngoma be liste ça ya to za la pepe Weranson to za la pepe je veux bien la toyer la pepe Koffi Olomide et puis après faire rigoler bon ok Papa Hervé 3e Pepe Koffi comme Olingi to benge bongo botie na 4e mais ce que le liste ah bah boya le bité wana fere fere ce que l'on sait ah ye wana ka salo bima alobi mabe pona bino boya kana bo fingi Pepe le quoi le lot bino 4e papa za papa ok papa kokineka koloba onyo so aloba mais so azongi sima alobi ke ezalaki par erreur pourquoi ne pas excuser papa liste ya bato ya Weranson babi Weranson asala baliste akina na bato mikili me baondimaka ete e osala onde nini yo mpe loko oza koko ya Weranson komona bato azalaka na bango atie bango na baliste me bakondimaka baliste wana te déjà mutu deya mpo bandima yo ebe ezalaka mpasi voilà biso nyonso bato aya bahumain mais mpo na ndima eloko wana awa vraiment 5 sur 5 ya pasi ok eloko nini esalaka biso tokoma nango mpasi motema mabe nde esalaka bongo mais en tout cas bato ata basali motema mabe yo okosa conscience na otenga deya nayebi ke awa dans makambo tu ok siko ata kutu na boyeli yango mais conscience na yebi te makambo tu ok mais na miso bato afoke na c'est comme ça ok 12 ans non on va dire que papa ezo kota ete parce que ayebi ke ye monde aya na 12 wana so bazongisela yango eselo te parce que ye nda za formateur nango ye nda lakisa bato 12 ok voilà yango ezozongela kaka ye ate zongile so obobi moninga ambele okuvala mbele ye te beta likolo parce que ye nda kolo nango ah d'accord voilà ye nda kolo nango ekota ete ekota pepe Adolphe Dominguez félicitations président auti déjà kokabola moi bakar na artiste na moko roloba nini mpona président Adolphe félicitations président en tout cas na bengaki to so na président na tongo ah d'accord ok et on zappé na production mo ekota ba pigeon kuna so na se trompete na kermesse mo ezakuna voilà félicitations président Tata Mobich ndebo ende to lingaka ok président ozana batu na ozana bana na yo parce que wana ba bana wana bana no ba travailler pas na yo po ba kima te faut moi voyage sinon te ba okima parce que président déjà voyage et lo pamba aksalango bakar yango wana basakana nango ata ba tuti ese lote ah ba tuta na ba oza isu na minute so maramutu ok Tata Mobich voilà félicitations déjà val que batutu bo soutenaka ngai batutu ya Tata Mobich batutu awenge bokende pas leki na biso faire rigoler donc Tata Mobich en tout cas merci na osali pona banani ba musicien non c'est le Osram voilà c'est le Osram comme on a ebongo auti kozala na procès ya bande kona biso bauta kanga bakinaper ou bauta ko kanga comme on a bon c'est le bana bolole avec big boy wana ndeko na biso alobi abi à côté là na ndaku solo azwa epena biloko nyonso ya biloko ne nyonso azwa po ya bangaka ndeko fali te to solo asiko pembe yango moni azwa biloko te puis soki ba libérer ye ya ko continuer ka toujours ko kotela ka ndeko sele to solo asiko pembe ngana gauloise voilà to solo la pembe mais place wana oebite ke akotisi ndeko na biso fali na bêtise Nandenga normal. Pourquoi citer que à côté là parce que Aza warrior parce que Aza fan. Non était au côté na biloko monde entier est là maman. Au côté non au côté ça combo artiste fali pourquoi na biloko monde entier na minute so batu tout ba otala ba imbécile wana o to ana posa ba sala bango de justice nde ba sala to na posa ti ba sala batu ba comédie ba maître avocat oyo déjà ba sala ba signer so ba benga so ba tombola bo so ki ko ngala na éviter so ki ba tomaya le bazar je suis loin d'accord on va mettre la salle à réserver
Ah, voilà, Madé Soba na tanga, hein. Tu m'as dit, tu vas t'appeler Madé Soba na tanga. T'es ça, bah, ça perd mon soutien, bouzo, baka, il en bas. Attends, t'es, non, Madé Soba na tanga. Madé Soba na t'es, na sukuan. Barbine Yakana. Yoka. Je salue affectueusement la présence de Maman Popo Katifola. Nalobi Boya Maman Popo. Madé Soba na tanga. Madé Soba en tout cas. Bah, ça peut rien à m'écouter le quoi, banani. Yo, a songi. Yakana, nous t'entendons solo là. Les Dolosi. Comment ça va, les Dolosi? Non, mais Barbine Yoka. Madé Soba na tanga. Non, le quoi, ah, t'es Madé Soba na tanga. Sikoyo, na yoki yo limisi mwelo kumoko na zete kapitaka na kolega na tena tena mika wana mobimba. Donc, Madé Soba na atanga. Est-ce que le quoi ba saper ni na mikusi wana batanga? Muzeki ndingu atanga. Muzeki ndingu atanga wapi? Ekeko. Cha. Ciao. Atanga wapi? Ah. Ngala bimisa ba école Madé Soba na tanga. Donc, faut que ça. Na zonga place wana ya mutu wana. Donc na ebité ce to yebisa to yebike to ana mokonzi oyo aza likolo ya donc likolo ya biso tout. Voilà. Eza après Jésus eza Fachi Béton. Papa na biso qu'on respecte beaucoup. Na maman Denise. Otolinga mingi. Il faut bazwa vraiment makambo bana wana. OK. C'est pas bon. OK. Eza bien te kolo ba tout ba juge ba bango baza problème te bango ba osambisaka yaza muyibi akota na ena ndako. Okoki otikele ti légèreté wana te. Mais est-ce que c'était seulement important que c'est le yo tombola makolo na ye kwa tulu akei. Maria Tumba la tiktokeuse. Tombola makolo te akei. Aza nani na mboka oyo. OK, aza comment est-ce que nakoloba soki na tangi komba Maria parce que tant yo lobi pourquoi c'est le akendaki non mona bato ba loba bongo mabe parce que aza mutu kolungwa c'est le yo aza mutu. OK. Toche bongo parce que soki azaki c'est le yo yeba na tali n'est pas kende ko lobi to meto beta kombone ate kasi yebe mwana ngo pa matisika moi to par rapport à ce que amoni que c'est le yo ndava na kiti ya mosikoyo asali yango pona asekisa bato. OK. C'est le yo la mon repos il était quand même yo la nalala na sele yo te mais sele yo la mon repolele te sele yo za vieux na nga ya tongo malala mno donc asali bongo posa le quoi ko diminuer mais c'est pas gentil asalo yo sala mais ba so na peine soki ba benga peine à mort te balo alobi so ba libérer ozonga ka isuka na ndako sele pona ko aya za wario ozonga pona bongo yo ki golwani na lobi ka zape kuna bakangie po sa biloko wana te na yo ki golwani asiko moni sko makambango donc asali ngo po acha moi sauce parce que actualité zaka pas pervé parce que yel ngaka acha moi sauce afina moi te afina moi comment est-ce qu'on appelle jus à citron et ça la moi ngai na mino bato mais loko ezaki pas pervé toujours loko yate bobeti ba concert on a mené belé bo sali nyoso boko sala bevenime leki awa 2023 fali pour palalité ndeko fali pour pas bongo ye pas zo annoncer concert na ye ya yu arena moi le loba na kata concert na parce que yo kata na si sa question nanga parce que ndeko na biso kisinzora azongi bongo na promotion fali pour pas bendi ye pena makasi ba ko sala ka promotion bongo so na manike bazo la rapongite moi le loba na ba sa promotion félicitations mais tout ça na kisinzora na kata ya na kata to mona ka ipe na kata promotion ya bata papa mais akumi ça peut pas akumi ça peut ndeko na biso héritier watanabe mais après finga maka tant ba fingi après zomisi manduki wa pepe héritier yo reste on a baby ça kuna finga falite te ya lobi kuna ko baby ça te solo penza ya zo sa sunga yo makasi lokwa kofi ofingi olobi mabeza kofinga peut-être c'est trop dire bato Hollande biso obalukeli oloba ba propos na yo héritier watana balongolo na Kinshasa amemi yo Turquie akeno poto akena so ba Belgique nini oloba mabe fali afinga falite bon elo ne baloba kel marambo le kakala et le baba nzemu na biso to wana ngona na jet set c'est le passé y a pas de problème chance na ye akumisa na fali y a pas de problème biso to zati akumisa na fali moi conseil mon par rapport ya comment on nani janvier azanga position janvier wata azanga position azalaki pas to ebi komba wata ya gogan mais akoma ki janvier wata po azala kuna pour
alungwe pas totorina akei Kofi akomio janvier Kofi awa siko alungwe ake janvier Roga alungwe kaka na moi oyo tosisi anete okomi janvier Ipupa. Félicitations, bonne chance à toi. Voilà, bonne chance à qui ça va. Où tu es en janvier? Ah, beaucoup moins bien sous janvier. Mais que c'est à la place de la minute à janvier nani. Tolingano va confirmer ce qu'il fallait à zone. Et ça mon salaire la minute soyo ba elio promotion ya fali pour ça la promotion. Non, le la fali parce qu'on n'est pas des ennemis à vieux nanga. Parce que na âge ayaya aza parents na ndeko azokendo sala azokende ko livrer comme ça jamais. Mais ma position, je suis la fille de papa Hervé. Ah mais yo sala na musalate. Oh mais je travaille. Voilà. Je travaille très bien à ça. Na uto yamba vie na bozi boziana. OK. Ah voilà bozi aza wariote aza golote mais na yambi. Donc mon métier nako yamba na ngai journaliste. Nako yamba musicien, mais je suis nako za na plateau tena mutuna bimisa kibo gauloise nanga non je suis au milieu mais quand je parle de mon artiste je suis là, je parle de Ferregola. Voilà. Mais si je peux parler aussi des héritiers Watanabe Bazana Piken. Bon, pas héritier, bah toi héritier, bazo piqué papa Hervé. Mais ah on a autant comme héritier. Parce qu'on n'a pas de problème, je suis intelligente. Nazo bate, moutoua finginga moutou moussousou na ya, olina lobela trésor congolo na yo, ko lobela pareil à batou. Que Ferregola, non, c'est être malade. Mais ah ouais, il faut na solo la pembe. Non, on a un problème à batou. Nazorika mom na liloba na yo utaki kolobolobi soki opesi programme ya Jet Set c'est parce que yo ozwa la Jet Set comment na bongo soki ba ko répondre ka papa avec c'est parce que ndeko trésor ayaki koloba maloba mabe liboso ya TV kasi soki balobi bongo c'est que ndeko trésor si azwa ki ngona katanda kute dabimisi libandati déjà chef trésor congolo azara plus politique peu à s'afficher à l'issue vraiment tel que la porte-parole assurée à Jet Set. Voilà. À Sangisa on a politique, moi ndambupeka boekili. Voilà. Et na préféra qui biloko oyo Mishka Lobaki fallait alobela nani trésor congolo. Mais comme alobela qui on peut pas perver et engager qui OK. Comme l'État n'a pas dit que l'État n'est pas l'État zate mais l'État zali. OK. Mutura mutoye baka ndenga osama kamne. OK. Voilà. Merci beaucoup Barbune. To comme na émission na suka ya émission na biso moi liloba na mot de la fin na yo na kata émission bambote na yo et puis to kata we ezaki animation to linga to la musabatu balali moi trop ba actualité la gebele ba actualité banda concert na zo ko te fallait na nyanta isu na kanga moi awa et ça linga pene sengo ko yamba oli susu na kata na Congo et sengo en tout cas moi liloba no ya suka bongo to kata la liloba nga suka ezak to biso ba pandisango to sa musala malamu. OK. To zalaka na katikati. OK. Soki oza fan ya mutu kolakisa te na mutu oyambi ki oza fan. Zala fan soki ba yambi yo mais soki yo zo sa musala na yo sa musala no bakela te ngana oloba na ngati de la fin na ngai nga mot de la fin na ngai totika ba saper ba bunda na bilamba ba bunda na onyo so ba bunda na ba on ba madeso bana tanga muzeki ndingo atanga te momo ko madeso bana sala abimisaki na émission ya ndeko na ngati des isika na bi na bendi ja singa na episode na bi atanga webi muto eloko abimisho atanga dans la base de l'école vraiment il y a les cas vraiment maternelle ti na suka primaire humanité université de la salle ata linga ki na esap abaneka kolata quand même uniforme mais souvent les mots c'est la uniforme et le chaque jour le communauté du jeu abimisi la na lito chaque jour en tout cas ça là j'ai bien solo ba musiciens ba ça makam na bango musique voilà surtout yana pour les accompagner mais pas pour détruire le musicien pas pour ko séparer bango o sala ka elo mo be sepeli sa artiste na yo ke no soko yo fingi bato mususu wana ya sepeli po yo fingi lié mutu mususu wana ezalaka te tozo bebisa musique tozo bebisa yango puis musala pe tozo bebisa yango selon du bon côté de l'histoire la musique
congolaise et ça parmi Babloko et ça le Gaulois restait Gaulois, Gauloise, gladiator. Voilà. Le warrior restait warrior. Les spiritas restaient spiritas. Les villageois, binonion, il y a bien affilé bazabanane. Les chanceux à Beckham, les adorateurs. Les adorateurs restaient les adorateurs. Maman pourquoi on a adorateur là? Banani botika la bongo na ebite so ya la coste bazara banani po oh non lo ba voyez ça ba il y a ka bosse bazala banani na ebite les mboa kanda restaient les mboa kanda, voilà, okay. Les robots roulage restaient les robots roulage. OK, donc na sens wana to sa musala voilà, to lingate que to cha division en tout cas bato nyonso balingaka la poupée Barbie de la presse. Voilà. Toza awa o ezandaku ba yambanga très bien. Voilà. Ba tutu ba mama popo ba Clégis ba Jean-Sil Wonda tout le monde équipe mobimba. Comment il s'appelle? Katifola. Katifola na lobe de mama popo. Mama popo. Yem tatumbi. Non ba yambanga couleur mon lelo hein. Na biso ke ye na zoet na caméra boy. Et puis moi aussi qui vont répondre avant les gars il faut que ça la moi mission moi ça non bien. Na biso. Maman popo pas kabima maman donc tolingake mingi et batu nyonso équipe mobimba en tout cas la ligne bino mingi et ba on nyonso ba olinga batalaka ngai pe na bité sono ko citer kombo chaîne nanga chaîne on a commis na ebité bon OK merci donc ba on nyonso ba olinga balanda rappel la poupée Barbie awa bo zwanga pe ba analyse et tout mais ce boké na la voix du peuple il y a papa Vincent Tuluizi bo ba normal nanga en tout cas et ça la bien bo ba sape moi ba abonné kuna et ko ça la bien awa pe bo ba ça abonné parce que les femmes aussi sont ici et là-bas il y a pas de femmes donc je serai là je suis là-bas merci naye merci na batunyoso un grand merci à Jean-Louis Macabou le producteur na États-Unis un grand merci aussi à Blanchard et tous balobi l'ami du chef Aza chef wana ndeko papa Hervé na États-Unis l'enfant propre na États-Unis na peso mbote il y a Eddie Poiti na kati ya Texas na peso mbote et le boss Dauphin Monga boni basango ya King Kum Dauphin Monga na pesi mbote en direct ya Kolwezi papa Nazoya bientôt annonce na Lubumbashi toko mona parce que na ke libelaté ça fait mal, ça fait vraiment mal mais na ke pour un temps vraiment na ke na tala pe bandeko kuna mais toko toza na biso ensemble en cadre ka ya musalato te na cadre musalate na kei vraiment parce que siège ezaki kuna mais non mi longo la siko na zonga na ki OK na ke pour un temps le temps au bon ça m'a après non voilà merci beaucoup à toi poupée Barbine merci Naban. Ouais, ça dérange pas. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. OK. Merci Barbine. Donc voilà, merci Nabande Kolabison nyonso ya Congo et Sengo. Vous continuez toujours à s'abonner massivement. Ceux qui bolingi bon moi ngai présentatrice Nabino Awa Chibas Business Class de la presse congolaise. Bino bo continuer bon ko s'abonner, bo continuer bon ko partager balier, ba commentaire Nabino ndeko sala pisoto za la penande tozabo. Wanezaki quand même moi animation par rapport ya actualité tozaki nango quoi. To ko lala raté balobi sika actualité zali biso to ko bimisa kango na seto tout moli yango pena. Donc voilà quoi. Votre présentatrice Awa Chibas est bel et bien disponible sur réseaux sociaux si vous voulez de Awa Chibas sauf quand des numéros dans un téléphone na pesarate. Allez vous abonner de ça na TikTok nanga, c'est toujours Awa Chibas, Facebook nanga Awa Chibas, Instagram nanga voilà et nous vous disons merci. Bye. Invitation à ardoise. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Mokolo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.